ma pâté RDC, CAA, King of King. Alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo. C'est pelas na c'est pelas, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45 ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouébake depuis 1992, 32 ans le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort. Pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA. Ngongo toki bien se se pela kolanda info lingala journal ya peuple mbote na bino bisikani ostubozwa mito fongoli basango na biso ndenge kaka balobaka quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra. Gouvernement ya Judith Souminia Tuluka et bimi depuis mercredi 29 mai et pas wapi toza na civis premier ministre 9 ministres d'État 24 ministres P4 ministres délégués P10 vice ministres. Donc au total 54 membres. Il y a gouvernement Bolanda. Pas détail. Après tango molai ya kozela République démocratique du Congo a doté ki na butu ya mardi 28 au 29 mai 2024 gouvernement ya sika ya Judith Souminia Tuluka et bimi oyo eza composé na 54 personnes oyo bako gérer ba différents ministères na second mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aza na tête ya mboka ba oyo bako kamba désormais ba vice-premier ministre ya RDC ya sika na intérieur bosengeli koyeba ke moto akokumbelango ezali bongo Jacquemaine Chabani na transport toza na Jean-Pierre Bemba na défense toza na Gika Bombo na économie toza na Daniel Mukoko Samba na fonction publique toza na Jean-Pierre Liaou pe na plan toza na Guylaine Yemboe ba ministre d'État tosengeli koyeba na agriculture pe sécurité alimentaire toza na Grégoire Mouchaï na ba affaires étrangères toza na Madame Thérèse Kaiwamba na éducation toza na Madame Raissa Malou na environnement toza na Madame F Bazaïba na infrastructure travaux publics et reconstruction toza bongo na Alexis Gisaro na budget toti kalikaka na Aimé Boji na ba affaires foncières toza na Madame Akasia Bandubola na développement rural Moyindo Nzangi nda komikuna na aménagement du territoire Guy Luando Atikali na oetali ba ministre Bosimbake na justice toza na Constant Mutamba na finance toza na Doudou Fwamba na industrie toza na Luika Bamba na ressources hydrauliques toza na Teddy Luamba na mine toza na Kizito Kapinga na hydrocarbures toza na Aimé Molendo Sakombi na emploi et travail toza na Ephraim Akwakwa na urbanisme toza na Crispin Bandou na droits humains toza na Madame Chantal Chambou na santé toza na Roger Bamba na enseignement supérieur et université toza na Madame Safi Sombo pe na recherche scientifique toza na Gilbert Kabanda bosengeli koyeba ke na petentik toza na Augustin Kibasa na portefeuille Jean-Lucien Boussa komikuna na ba affaires sociales toza na Madame Nathalie Munanza na commerce
tokomi na Julien Paluku na intégration régionale Didier Manzenga azongi kuna na communication Patrick Muyaya atikali na formation professionnelle Marc Ekila akomi kuna na jar toza na madame Léonie Kandolo na pêche toza na Jean-Pierre Chimanga na culture toza na madame Yolande Elebe na tourisme Didier Mpambia na sport Didier Boudimbu akomi kuna na jeunesse toza na madame Noëlla na ba ministre délégué toza na pré ya ba affaires étrangères toza na madame Bestine Kazadi na pré ya urbanisme toza na Didier Tenge Telito na pré ya ministre de l'environnement toza na madame Stéphanie Mbombo na pré ya ministre ya ba affaires sociales toza na madame Irène Esambo ba vice ministre na intérieur toza bongo na madame Eugénie Tchela na ba affaires étrangères toza na madame Grace Yamba na justice toza na Samuel Bemba na budget toza na madame Élisée Bokwa na finance toza na madame Oninge Nsele na défense Sami Adubango na éducation Jean-Pierre Keza na mine Godard Motemona na hydrocarbures madame Wivine Moleka pona kosukisa na ba affaires coutumières toza na Mwabi Ndeze Jean-Baptiste. Totikala kaka na dossier ya publication ya gouvernement ya Soumino Atuluka, rédaction ya info lingala emeki kolobela particularité ya gouvernement oyo na commentaire ya héritier Mapindemi. Au total, 54 membres mobimba ya gouvernement, boye 6 postes ya ba vice-premier ministre, 9 ministres d'État, 4 ministres délégués, et soit kibongo 59 jours au total pour na komona gouvernement ya liboso ya Judith Soumino Atuluka. Bosimbake na équipe ya Jean-Michel Samalukonde Kenge, bazalaki 5 vice-premier ministres, Kasimbaloyo bakomi 6, gouvernement ya Judith Soumino Atuluka, ezali bongo na 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués, 10 vice-ministres, au total 24 ministres, Jean-Michel Samalukonde Kenge, oyo batikali pe bazali bongo 15, bango ebele ba changer ba portefeuille na bango. Bosimbake ba misusu ba koti ba misusu ba longwe pe ba misusu ba sali bongo ba permutation lokola Jacques Chabani Luko ye akomi bongo vice-premier ministre ya makambo etali intérieur. Constant Moutamba ye azui ministère ya justice. Guy Mwadiamvita a remplacé Jean-Pierre Bemba Gombo na défense nationale pe ancien combattant. Guylain Nyembo oyo azalaki directeur ya cabinet ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a co-siégé désormais na gouvernement lokola ministre d'État en charge ya plan pe coordination ya l'aide au développement. Thérèse Kaikwanda ye a remplacé Christophe Lutundula na ministère ya Affaires étrangères pe francophonie. Depuis accession, ya Félix Tshisekedi na pouvoir na janvier 2019, 7 ministres bango ba participer na ba équipe gouvernementale nyonso oyo ezala nommé et pa ya actuel chef de l'État. Boye ezali bongo Aimé Molendo Sakombi, ezali susu Augustin Kibasa Maliba, Didier Boudimbu, Didier Mazenga, Irène Esambo, Jean-Lucien Boussa, P. Julien Paluku. Na équipe gouvernementale Oyo, 18 femmes bango bazalaki nommées et pas y a chef de l'État. Bosimbake gouvernement ya Soumino Atuluka Judith et Zali bongo balingi kabenga bango gouvernement ya compétence, gouvernement ya efficacité, pe gouvernement ya mise en œuvre, ya ba réforme nécessaire pour le développement ya République démocratique du Congo. Population azali kozela. Au total, 18 femmes ont baza nommées na premier gouvernement ya Judith Soumino Bolanda, Bakombo na bango elongo na Nathalie Kaila Kapenda. Record historique pour la République démocratique du Congo na gouvernement Soumina 1 oyo ezalaki publié na matinée ya mercredi 29 mai, nombre ya basi ezali bongo revu à la hausse. Au total, 18 femmes de bazali membres ya gouvernement oyo ezalaki nommé par le président de la République Bosimbake. Thérèse Kanikwamba, ministre des Affaires étrangères, y a succédé bongo na Christophe Lutundula, azali bongo anthropologue, pe politologue, ancienne à Rwanda, pe ya Nations Unies. Raissa Malou, ministre de l'Éducation, a succédé bongo na Tony Mwaba, y azali bongo physicienne, professeur pe auteur
asalaka promotion ya éducation de sciences physiques, mathématiques et technologiques na République démocratique du Congo. Akasia Bandubola, ministre des Affaires foncières, ye azali kutu ya koprésenter te po azalaka bongo ministre économie na gouvernement Ilukamba pe co-directrice ya campagne ya président de la République na décembre. Chantal Chabou Moavita, ministre ya droits humains, licencié na droit ya université ya Kinshasa, azali bongo na ba diplôme ya ndenge na ndenge. Dr Sombo Agnès Safi, ye azali bongo ministre ya ESU, docteur en médecine na université ya Kinshasa, pe spécialiste na neuropsychiatrique. Léonie Kandolo, ministre ya genre, ye azali consultante pe formatrice na cadre ya droit de l'homme. Yolande Elebe, ministre ya culture, azali bongo journaliste, poète congolaise, engagée na promotion ya écriture. Madame Noëlla Ayega Bato, ministre ya jeunesse. Madame Stéphanie Mbombo, ministre délégué près à ministre de l'Environnement. Madame Bestine Kazadi, ministre délégué près des Affaires étrangères. Madame Irène Essambo, ministre délégué près à ministre des Affaires sociales. Madame Eugénie Tchela, vice-ministre de l'Intérieur. Madame Grace Yamba, vice-ministre des Affaires étrangères. Madame Onengentele, vice-ministre des Finances. Madame Wivine Moleka, vice-ministre des Hydrocarbures. Madame F. Bazaïba, ministre d'État et Environnement. Madame Nathalie Mounanza, ministre des Affaires sociales. Différentes personnalités pesa qui peut point de vue na bango par rapport à la présence il y a madame Judith Soumino na tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. La politique gagne en qualité quand il y a des femmes. Vous savez que dans la coutume, la présence d'une femme à la tête d'un commandement est très significative. Elle a toutes les capacités pour réussir sa mission. En tant que maman, son cœur sera tourné vers les besoins de la population. Nous avons vu une ouverture d'esprit. On a affaire à une dame qui pourra aider ce pays à relever les défis dans tous les domaines de la vie. Et nous pensons qu'elle fera mieux que les autres. La Première ministre elle-même, elle est très pragmatique. Et nous savons que c'est quelqu'un qui a une compétence avérée. Excellence, Madame la Première ministre, vous êtes le médecin désigné par le président de la République pour soigner notre justice. C'est une femme intelligente, c'est une femme compétente et je sais bien que le monde entier va la découvrir par le résultat. Namasola chambre basa parlement Sénégal koeba ke président ya Assemblée nationale honorable président Vital Kamerhe ayambaki mardi 28 mai kuna na cabinet na ya Mosala ministre d'État en charge ya budget Aimé Boji ayaki pe lisusu na délégation ya conseil administration ya SNEL oyo e kamamaki epa ya PCA na bango ba détail bolanda yango na mongongo ya héritier Mapindemi. Honorable président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe abetaki masolo na ministre ya budget Aimé Boji Sangara ye azalaki accompagné pe na ministre ya finance Nicolas Kazadi pour na examiner ensemble ba effort oyo esengeli esalema na deux secteurs pour na atteindre objectif na makambo etali amélioration ya vécu quotidien ya ba congolais. Boye honorable Vital Kamerhe ba analysaki bango nyonso apport oyo ezali kozelama na chambre basse ya parlement pour na ko faciliter démarche oyo. Président ya Assemblée nationale alobi akoko ba exercice oyo na ba secteur mususu pour na koyeba ndenge nini ko trouver ba solution na makambo ya ndenge na ndenge. Ayambaki pe na même occasion ambassadeur ya Maroc oyo azali accrédité na République démocratique du Congo ye ayaki ko présenter ba civilité na ye et pa ya président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe na sima ya élection na ye na kombo ya président ya chambre ba représentant marocain boeli kambo etali électricité ezali pe secteur oyo ezali comme ma développement na ba secteur mususu selon vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe
a inscrit yango na démarche na ye pona oyo etali amélioration ba congolais oyo entamé déjà na ba animateur nyonso ba différents secteurs. Délégation ya Société nationale d'électricité oyo ekambamaki et pa ya président ya conseil d'administration na bango Luc Badi Banga Mwanza pe directeur général Fabrice Lusinde ba betaki masolo na professeur Vital Kamerhe pona makambo etali mosala ya SNEL boye entretien oyo elobelaki problématique ya ba question oyo bazali kokuta na yango kuna na SNEL topé ba difficulté. Boye président ya Assemblée nationale atalisi souhait na ye ya komona secteur oyo emema développement na République démocratique du Congo azwaki ba doléance na bango nyonso pe a promettre bango kosala plaidoyer auprès ya président de la République na qualité na ye ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement pour na koluka solution. Honorable Vital Kamerhe asengi na SNEL ba soumettre ye memo moko oyo ezali kolobela ba difficulté nyonso bango bazali kokuta na yango po ete ye pe ayeba na komema yango epai ya chef de l'État. Mingi penza société oyo ezali ko gérer ba ressources humaines eza na déficit technique pe financier oyo ezali komema bango mingi na makambo ya mabe. Toti kalakiaka la ngambo Assemblée nationale pour na kotali sabino que ba honorable députés nationaux bazalaki na séance plénière mercredi 29 mai 2024 na Bokambemi ya honorable président Vital Kamerhe ya liboso ba adoptaki ordre du jour pe nasima ba yokaki communication ya président ya chambre basse ya parlement Bolanda batete longona héritier Mapindebi. Bureau définitif ya Assemblée nationale na Bokambemi ya président honorable Vital Kamerhe ba organisaki plénière na bango ya liboso ezalaki bongo mokolo ya mercredi 29 mai 2024 et diraki 38 minutes ya pamba. Boyena sima ya adoption ya ordre du jour. Deuxième point ezalaki bongo communication ya président honorable Vital Kamerhe Rwakaningini ye a dévoilaki ba matière oyo ezali inscrite na session ya mars 2024 oyo esengeli et se clôturer le 15 juin ezali koya ya liboso alobelaki mise en place ya ba groupe parlementaire ba commission permanente pe ba commission des sages. Boyami balé examen pe adoption ya budget ya Assemblée nationale pour na exercice 2025. Balobelaki lisusu examen pe approbation ya programme ya gouvernement oyo ekolandisama na investiture na yango. Boye balobelaki examen ya réquisitoire ya procureur général près ya cour ya cassation pour na instruction ya ndenge na ndenge oyo ezali kokomela bango. Na sima ya kondima ba matière oyo nyonso nde séance plénière ezalaki clôturée. Bazali kozela gouvernement ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo euti kozala nommé et pas ya chef de l'État ba s'apprêter déjà pour na kokende na programme na bango na niveau ya Assemblée nationale afin que programme oyo ezala adopté et bango bazala investi pour na kobanda musala déjà pambate population ya RDC azali kozela ebele na gouvernement oyo. Na masolo ya enseignement bosimba ke complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerambungu ba élève bazwaki formation kobanda 16 mokolo ya jeudi 16 kino samedi 18 mai et pa wapi ba tangis ba pesa ki bango formation na oyo etali bongo lutte contre la corruption la dilandu héritier Mapindemi. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerambungu oyo ezwami na quartier Bikanga mingi penza na commune ya Kisenso ba bénéficier qui pendant 3 jours c'est-à-dire kobanda jeudi 16 mai kino samedi 18 mai 2024 na formation moko ya kafu na oyo etali lutte contre la corruption. Formation et pesamaki et paya observatoire de la dette publique au DEP na Mokuse. Bango bayaki ko pesa bana pendant 3 jours atelier à formation pour la lutte contre la corruption. Ba salisaki ba conséquences néfastes oyo ezali ko uta na corruption mingi penza na milieu scolaire ba proposer ba voya ba changement nyonso pour na ko éradiquer pratique oyo kati na ba école. Pe lisusu batalisi ba personnalité oyo bakoki kozala impliqué na chaque voie nyonso ya changement batalisi pe ba rôle ya bato oyo esengeli bayeba na ko jouer pour na ko telemela corruption bisika na bisika oyo yango ezali kosalema na suka ya atelier moko ya bancadrer alobaki boy. Ezali moko ya ba ONG na Kinshasa to na Congo. Signification nango ezali observatoire de la dette publique. Ezali mingi na maimatali misala ya l'État na banyongo oyo l'État azwaka epa ya bato basusu nde mosala nango yango wana kasi na bozindo odepe atali
makambo ya kobundisa kanyaka to corruption na français engebene na misala miaye nde tozwaki makanisi to manaka ya kosala malakisi awa na etelo oyo tobengi Mama Pemba ezali na Kisenso toponaki etelo oyo pamba te na kotala enguma na biso Kisasa bitelo bizali bihike bele penza kasi totali bisika oyo eza un peu reculé mingi Kisenso eza commune moko urbano rural. En tout cas les bosso toujours remercier mokonzi Mbungu oyo asataka kana makambo nyonso oyo ya mabe ekoki koleka na ekole tono na bamboka na biso. C'est comme ça que ODEP aye mpona kopesa bana formation contre la corruption. Nangambu na bango pe coordonnateur ya complexe scolaire Mama Pemba azangaki te kotalisa esengo na ye par rapport ya atelier ya formation oyo ODEP apesi epai ya ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba. Suite na modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi, CAA a modifié horaire ya ba vol na ye na ba différentes villes ya République démocratique du Congo. CAA mfumu mokonzi ya mapata toujours pona ko satisfaire ba client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi. Désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45 Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40. CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population. CAA spécialiste ya Congo profond, ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye. Na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu na ngani ye Kinshasa Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine, c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba bokanisi esili na nuten. Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine oyo elonga te elonga CAA balingaka mboka boye te. Rapporteur ya info lingala journal pour na peuple ba beta qui tourne en province ya Mai-Ndombe kuna penza na territoire ya Nkutu et pa wapi ba talisi bino esika moko ba benga kabongo kapela yango penza e kokana ndenge moko na kapela ya ville province ya Kinshasa. Christian Kangebeni, Michael Bristoto. Kapela oyo kenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai-Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya ba staffaka na ndenge ya defrote et bongo pene bozo wa staff connexion en direct de Kapela meka okanga ndenge babenga kango. Donc ndenge kaka boyebi Kapela ambiance weza la kakuna ndule modèle ba fuku la kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangolelio litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille balelie belé na Kinshasa boyo kasikoyo Chento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga ko mwango Miko Okangama connexion en direct ni Kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boulé Kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sao ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to na somba ba balenye uta likolo to gorger a to bandaka 6h30 si 21h bakanga ikala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na ko joindre utile na agréable pour na ko sekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh masa
Mouton ça 10 ans à bolingo. Il faut moi des matchs naé. Mouton ça fait 10 ans à karaté. Il faut moi des matchs naé. Ça 10 ans à karaté ne mouton à tambola ka. Pomba. You, qui va you na bête. Qui va you ça mettre les mains. Bon mouton ça 10 ans à bolingo. Attends que papa me colle à 6 000 c'est qui. Il faut moi des matchs à papa. RDC za mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga mboka te. Soki kaka ba province ezwa moyen à travers projet à 145 territoires, ba tumisusu ba kokima Kinshasa. Kasi ba comédien, kombo na yo nani? Comment nanga mboka avec kase misisa ba comédien libula wetse banka zezina kutute, mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na tosoma mbo apo to banga mi binanda kumasokpa. Likama na rubrique na biso ya boyebi lelo tolobeli bino village Ngaliema. Village Ngaliema ezali village oyo ezwami na ouest ya ville ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Village oyo esetira de Kitambo vers sud ya Komataka na Ngaliema tout au long ya route de Matadi na oyo etali administration nango bosengeli koyebake yango ezwami na ville province ya Kinshasa. Pe na oyo etali démographie bosengeli koyebake village Ngaliema bazali na nombre ya population ya 682 135 habitants. Pe densité nango ezali ya 10 890 habitants par kilomètre carré. Na oyo etali géographie nango boyebake coordonnées ya village Ngaliema ezali boye 4 degrés 21 minutes 42 secondes na sud, pe 15 degrés 13 minutes 6 secondes na est. Na oyo etali superficie nango ezali bongo ya 62,64 km carrés. Kuna na village Ngaliema langue oyo edomina pe elobamaka mingi ezali bongo lingala. Pe commerce ya makasi oyo esalemaka na village Ngaliema oyo ezali nde kote kakayas le long ya avenue tourisme na commune ya Ngaliema, référence nango Mimosa. Na oyo etali géographie bosimbake commune oyo ezali borné na nord ya fleuve Congo, pe Gombe na nord-est ezali na commune ya Kitambo, na est ba commune ya Bandalungwa, pe Selembao na ouest pe sud na commune ya Mongafula. Na oyo etali histoire nango bosengeli koyebake village Ngaliema ezwa kombo ya Ngaliema chef oyo asinyaka traité ya fraternité na Henri Morton Staley na 1881. Village Ngaliema ekreama le 12 octobre 1957. Commune ya Ngaliema eza na 21 quartiers pe 198 localités: Totangi, Lukunga, Ngomba Kikusa, Bumba, Binza Pigeon, Djelo Binza, Bangu, Punda, Kimpe, ancien combattant, Basoko, Congo, Joli Park, Kinkenda, Kinsuka Pêcheur, Lonzo, Musei, Mamayemo, Manenga, Finda, Monganga, Pelubudi. Ba localité nango ezali Montfleury, Binza Ozone, Binza Météo, Binza Delfo, Binza Pigeon, pe Binza Ipen. Po ozala na santé kitoko poto eza se moko na RDC eza bongo Protivap Stéphanas Kande. Ah merci, Yabouinde, bana nyoso baza kuringa. À la pochette. Vous allez quoi demain? Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango tata kitoko ntoto makati tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap
potopoto kitoko pona ba bébé pro. Et on y est la raté info lingala journal ya peuple pona peuple ya mercredi 29 mai yangoyo. Et comme il y a sous le peuple nazaki na esengo makasi ya ko présenter les millions soki vous se peut na ngbo pesa merci na Nathalie Kala Kapenda o akumbela kibongo édition peuple ataki assisté et pas ya Miljo Mabasi na sima caméra tozala kibongo na Igor Ntingi montage tozaki na Fabrice Lundombi journal ya peuple pour la peuple ezaka supervisé et pas ya héritier Mapinde mi coordonné et pas Stéphane Skande Bandeko. Boti Kalamalam, au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas voler sur totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Congo mobimbe si bandima yo bisengo ya Fly CAA